Capage TV. Capage TV. Capage TV. Basta, basta. Yaya, Ngunga Luki, ça fait des semaines, à ce moment, tu n'as qu'à pas chaser à Wapi. Yaya. Oui, que l'animé qu'on s'en va sur Mbogo. Ah, Nzambe. Félicitations à King Service na Musala Bosalaki. Bon, comme ici, avion Wewa pour na maman Kapache. A Keneki, pe Azongi. Au moni bolingo. C'est ça l'amour. Et puis, na sali constamment encore. Ozo yambaka bampaka tout à koka na tolo. Na tolo. Na kanda. Ngapena lobaki mukoloko ya. Ogo yambanga to tout na tolo. Yaka. Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le rendez-vous est pris. Rendez-vous à Moko. 1er décembre. Le 1er décembre. Italia Power Service, Azoé Labisso, le frère Michel Bakenda. Nous allons clôturer l'année de la présence de Dieu. Nous serons donc dans la salle Mousper Stérico. Je vous invite à prendre part à ces grands concerts où je serai accompagné avec tout mon groupe. Les billets sont déjà disponibles. Merci d'acheter. Venez de partout. Vous êtes à Paris, Bruxelles, vous êtes à Liège. Venez de partout. Ce sera pour ma toute première fois de faire un concert à l'espace Schengen. Le 1er décembre en Italie. Baya ebele et non pour la frère Michel Bakenda mais pour la kokumisa Nzambe oyo akomisio quand même en décembre mingi souffre de vie zaki mingi ata les premiers en wa muni mais yonde konanga ozana Italie ozana pembeni ya Italie en tout cas rendez-vous les amis le 1er décembre. Alors je serai très content de vous compter parmi les nôtres. Que Dieu vous bénisse. Yaka kokumisa Nzambe yaka konetola ye yaka kokumisa ye na bakombo nyonso à travers mosali na ye le frère Michel Bakila. Numéro eza wana parce que billetterie eza déjà ouvert somba billet na ye. Contactez biso na numéro oyo Nzambe akozanga te kopambola ye le 1er décembre. Lobi kaka mille merci. Que l'Éternel vous bénisse. King Service, vous vous sentir que Kendaki, Tozongi, Maman Kapachula yo. Après une semaine et demie, Tozongi, Tozongi à la bisso, RDC la bisso, lui déjà qu'on a s'est préparé quoi. L'été à Kanda, c'est n'a déclaré hein. Non, il y en a eu le roi Ngoulou. Donc, Zala l'aise quoi. C'était à Kanda, Karaté, hein. On a déclaré déjà. Comme moi, on a Liboso. Donc, Zano Kim, on a déclaré John Mystique, on a déclaré Ursula. Donc, ma solo carré quoi. Petit Nara Kora.
Alors là, on a signé la piste, tu sais, le châssis, et après les chiffres, on a signé. Sa king service okendaki mpe tozongi kapashula na bino ye yo tozongela mosala nde ezalaka kaka lite akandasi na deklare yo mwana na nga liboso koya jo mystique siki monjiba na deklare Igor na deklare Moses ye moko mpaka na nga Christian king service olingi mwana ya ndeko ya yaya ya mama ya ocontacte nga olika nga na kosa très crédible king service toali ala nzela tozotika na babela bakoko ya bachef courtimier jo mystique pesa deya makasi na bachef courtimier mpo nzela kapashula eza polele solaka deya kuna merci na Dr John Mambu, merci na papa Benjamin Imani motema mama bio, merci na Yolo Concept, merci Evelyne Coiffure, merci ya Aimé Ponda Mali, merci Gelor Kapashi, Patrick Muzamba, Yves Belobi, Natacha Muzamba, bino nyonso tout, maman Martine Matondo, batutuma solo. Ok, bon, nga chargé na bio ya communication ya monde ya Matalana Souka, mère de mère, na Leli. Ah, petit nanga Koraf. Ozo sentir que diaconesse ya Matalana. Nazoya en tout cas. Bino nyos na lingi bino mingi. Ozara na contrôle S. Eh! Mali on peut benzinga ben, boza fi makasi ya ba ben na bino kuna. Oh. King Service États-Unis tozoya. Non, il y a que la anglais, donc on a bien rebondir nzela pe na anglais kuna so yebiti. Tozoya na bokasi ya King Service, on y a que de Luanda, on y a que d'Égypte, on y a que de partout. King Service eza na pour na bino en tout cas. Nzambe abate na biso, biso ba mama bana photo zonga bana, contrôle toujours mosala. Congolais a mingi te so yo moko za te linzanga donc. Merci en tout cas, Nzambe azobate la biso kitoko. Merci na baone so ya minga kitoko na Belgique, kitoko na Paris. Viens na ba lumumba nde na moniete, viens na ba lumumba mais ekoya. Bonjour papa. Merci. Nkumu na moniote mena ekoyaka. Ba ope na moni bango te Nzamba pambola bino, bolingo na bino, amour na bino, respect na bino, considération. Vraiment surtout considération, vos pesi nanga. Nzamba pambola bino nyonso en tout cas. Au King Service aux été insisté à saturer ma casse. Parce qu'on m'a démoré que bien sur l'inka, bien sur le nzela moroté, et ça bon hôtel. Faut repasser un taka. Vous voyez, j'ai ma belé, ma prière, conscience. Surtout bateau bazala msuke obimate. So vous allez au capitule roi, on a besoin au capitule puis ça se connaît ba devoir ma casse pour c'est le dossier, faut ça va lander là. Vous pouvez ça va autant. Vous pouvez simbo mais peut ça temps ça peine à respect. Voilà, merci en tout cas. La mission nyonso rendez-vous na King. Bam partout. Alors ba bandérole le matin déjà. Nous boanga ma banga monsieur continuer na King, c'est tout liste ya Gelor Kapash na King, Zambia pambola bino. Surtout we do apologize for that inconvenience. Vidéo ta photo. Attention porte. Armement des toboggans et vérification de la porte opposée, je vous remercie.
Nakendaki tozongi Kapashula na bokasa King Service agence ya sur ngayo na mikendelaki na mizongeli nakendaki nazongi na bokasi ya King Service Kapashi na mabele nzamba pambola bino bato ya Mexique France tokoya kaka merci bato nyonso to bayamba inga manya na ye idea na ye musale bani toujours il a déclaré bilan, on va la balle la balle 5. Il y a du bosso du à Kanda. Il y a mis les pasta. Il y a mis ça toujours. 4e birsila. Là, il est le quoi c'est bandelier. Viens, où tu as vu? 4e. Où tu as vu? Yarago. Yaka biso. Comment on a pas maman ni? Yaka bien la sortie. Biso yeyo ngala omona. Ok. Peut-être. C'est bien. Yo kota. Perdez ni go. Ah, c'est qu'on lit bien. Parce que tu m'as déjà c'est bon, tu bimie biso. Il y aura bien la frappe dans la faire aux années la fin. Ah, par la ta vie pour qui Basta, basta. balobaki na tika linga moko balobi mwasi akei abosomate bien habillé yaka tosolola likolo kuna yaka bamona tokitela wapi Kapashi yaka Kapashi yaka Kapashi yaka yaya ngungi azozela yo tala yaya ngungi aluki yo ça fait des semaines azomona yo tozotuna Kapashi aza wapi yaya ndekolanga yi oyebi ke na ndima ete kozonga esi mboko ah nzambe bampaka baleli mama nga balinganga makasi tomata kuna Kapasha ye Kapasha ye avec pas de utilité mon utilité beaucoup d'angate na utilité nauti kozwa mwasi akendaki aye etali yaya tika biso tosala no makambo tosala tenangina bomba ndenge nini balelinga na bela oyebi opesinga kanda makasi oweleli kozonga mpo na nini okutena Yunishiba nzete la fleur du jour azotuna ngai molongani ya komanda eso bazobenga ngai ese Kapasha koyeto King Service
esokutana ya boketu omoni trop pressé. Félicitations à King Service na musala bosalaki. Bokomisi avion wewa pona mama Kapashi akendeki pe azongi. Omoni bolingo. C'est ça l'amour. Nazalaki na souci makasi na sala ka lisuba émission te na lala kaka pongi. Te, linzanza pe makasi I Kapashula. Mwana poto. Oui bike, oui, azaki na poto mais azotinda code. Vous monake mutu no asaka mutu na yo. C'est-à-dire elle moko pe vous comprenez, tout ça na biso na copie wana te na business na ngana te oyo yabi ya ba golwana ba wangila mais business na ngana ya Kapashi TV pe et simba na ngope esala na ngope makam na ndenge na ngo. Félicitations au chantier mbala moko look. Et puis na sali constamment ko i ozo yambaka ba mpaka ba tuta koka na tolo ba tuta na tolo ndakanda ngapi na lobaki mukoloko ya ogo yambanga to tuta na tolo yaka mama Kapashi okutene na presse bakali émission mo bosali na David Mumbele mais oyena zemi kuna lobaki soko ke izwa zemi ya poto ya kobotela na Kinshasa oyeka bongo il faut kende bakamasi ba malabi oyebi oui on ko na ratu buzo batela nimbo balibala et puis muta responsable na liambo ya honorer yo ba ba parents biso ba noko na yo kaki to liambo c'est ça ozomona AGC avancé OK bon na absence na yo pe na pesa ka ba rapport ko eza makambo to kutanaki nango mokonza ba wangila côté États-Unis anilaki yo kate ba anile 14 concerts bisoka concert moko ya pamba allez bakomi ko binela ngo komela ba champagne na rataki ni bange bazonjwa ko tikanga oui kasite ngai bana omoni awa ndenge sabo yoka na ebisa yo ngai na yoka ngana zalaka protéger na ba garde présidentielle lokola bana changu omoni mwana changu nyoso zalaka lokola garde présidentielle pona ngai azala warion azala spiritas azala c'est-à-dire ndeka na sabo na mabele na ngai c'est-à-dire nyoso tout pété c'est-à-dire azalaka fond omoni ko bana maya njili kitabwe bansele ba maluku mutu akosimba ngazalaka te kufa ya kotala kasi jour wana tangu yo koti ba spiritas bazalaki ebele bakute na bana changu fara na lobi ba spiritas lokabo luka bobunda lelo bosani bobunda oyo eza changu omoni changu pona ngai kombe komaka moko esangisaka batu nyonso babundi pona ngai c'est-à-dire omoni na zabwe awa na changu soko simbi ngai oza spiritas na ba wario na ba golo babalukeli yo na ba villageois babalukeli yo ce qui pense à wario osimbi ngai ba spiritas a changu ba golwa babalukeli yo bodi ni passe zela natala bon bandoto mabe na potoloti lokote mais ça y a ni de voici na poto ndote ndoki na poto abungaka babungaka basera tuva na Turquie ndoki na poto yaya tala ndeko na ngai omoni awa na Kinshasa effectivement bafinaka biso mukongo ya solo bandoke neki esola muki yoki fatigue mukongo passe o setika pour hotel mi ba moko obani ba moko omoni yango maman okomeki château rouge chalinette okomeki château rouge batu balingi mama yokana kosa yo te nalobaka na yo mama partout nakendaka batunaka nga wapi mwasi na yo Kapashi mwasa musala ndekono ya musala mama Kapashi batu balingi biso mingi oyebi période tozalaka na confinement makambo tosalaki na confinement musala tosala tosekisa bana poto tolongola bango ba stress bana poto basepela nde toza boye
diaspora elinga biso makasi vi na biso eza diaspora olandi nayelaki yo kado okoswango kuna tokei te ndeko na ngai yo moninga moto abandundu yaya nayebi toza na kati ya image tosala nde mosala eza tournage na biso mama Kapashi bon souhaiter bon séjour, bonne arrivée. Bon souhaiter bonne arrivée. Absence na yon piake. Ndete Mathilde, oyo ki sanga embouteillage te kuna. Yaya okotambola te. Kaka ndenge esalaki biso na koya yango mpo sokende komona yango na kozonga. Ndenge nini Tracy Mbelenga na Claudie Asuga famille wana nzamba pambola bango Claudie Asuga wana nzamba pambola ye omoni lipasa na yo même taille koseka koloba abengi nga kundela kitiboy abengi yo déjà Mama Kapashi, Toto libéré papa. Héros na héros. Héros na héros. Iya. Oyebi ke eme ponda ebisinga ke eme ponda ebisinga lobi ete. Atindela nga pa na yo tabina so maboko na yo. Ona opeso ya ngamoko. Ya. Oyebi lupango yelelisa ngai ndeko na nga nazonga na susi na konda bampaka balobi te fo zongela musala basutenanga na zongela musala Mama Kapashi yoka ndeko pusana te yalité ya moko mama yoka Bible ezoloba chaque chose à son temps omoni na minute oyo eloko na koyebisa yo 500 euros to 50 euros. Eloko ezolakisa. Ndeko na ngai. Mingi oyaki kotika ngai to susu pona koya awa. Ozokemba makasi. Denye toboki. Elongi mafuta. Mandefu siki bakata te. Nzambi akubenesha mamuwani Kapashi. Nzambi akusamba bakashi wabuni. Bon, yoka Nzambe abatelaka kokende pe kozonga abateli kokende ya Mama Kapashi pe azongi na ye Mama Kapashi oyebi oyelekela yo na vie oye tungisa motema na yo omoni ntango Nzambe apesaka bénédiction yango wana ekolisaka lisuku ondima na biso pe na moment wana mutu ayeka ko reconnaître Bible ezoloba chaque chose à son temps c'est-à-dire tana yo soki nanu ekoki te peut-être yo soluko bundana maman nayebi te est-ce que poto oyo bokendango est-ce que tolalaki na manyenyenye est-ce que tolalaki na flat hotel pourquoi bato ebele bazoluka bateka bomo ina bango pona biloko ya mokili nga ndenge na sabwe Mama Kapashi na soit maîtrise ya vie na se concentrant na loba ete kondima nanga ekoli parce que na sali prison na Kinshasa na sali prison na Belgique na ye awa na Kinshasa na se maîtriser lelo na so tambola na so lia grâce ya fondation na bossa na kate mama toza na ba fondation ebele oyo esungaka bato mais nga fondation oyo esalisi ngai mpona sala mutu mpona ya kozwa na jipe ya fondation ningi na ye kozwa eza fondation initiative plus OLK ya mama Olive Lembe Kabila na pesi yo ba moti tokei parce que ba mama na ba David Mumbele mama oyebi ke oyebi pourquoi na témoignaka mama oyo eza na ba période moko na mona ke Nzambe otinanga na mokili mosalanga kanai na silaka pose ya ko vivre mais famille oyo ba pesanga posa wana ya ko vivre lisusu ya ko za espoir ya vie ke okoko lalo la muki boye lipambo limoko ye na nzela oyo ye bakite mwana kingasani ya suka mais na lia na famille présidentielle King Service clientèle bakisama clientèle na lobi ngo mabe awa aéroport toza na lupango wango voilà maman toke kokota sikoyo
mbula ezoderange makasi ya bamisusu bazolala bamisusu bazolala te berosion bandako ebukani tokei te po ya njili esalaki eloko moko te pourkui sokende omoni bino bato bozala libanda mboka boyaka mpe na bainformation ya lukuta faut kokalkule information nesusu information ya kolanda te omoni na sabu loboko émission wapi esali teoleka te mpona nini oh non biso nde toza boye omoni vi na biso ya télévision toteka déjà bomoi nyonso fo balobela eloko mabe eza tosololaki bango nde bamataka kuna bango nde bamataka kuna pasta longa mpe maneti molili te sokomi na mboka no te yo mema oyo wana pasta longa na maneti mpe okomi na mboka na yo te mama kapashi yako kota mama kapashi mutuka fondation yango ya initiative plus faut nimaka compagnie papa Dior faut une réalité à Carapasta Pasteur Mike ambassadeur on fait classement ambassadeur okimi biso boy papa Yakanda Yakanda Mosali Yakanda merci bénédiction Yakanda Zambelanga tombola yo amen papa Zambelanga pambola yo amen Mosali Zambelanga salela yo natala ko mingi na TikTok yasono mama Cynthia bana mona yo nala mbela na kina boma libala yasono na bino nena mama Zamba pambola yo Bego ya mandeko moko pe koyene nzela moko na kanisi ko kima yango te kiri to kima te kichasa Yakanda Yakanda oyebike tobenga yo na bafoli kandite Yakanda bakosa biso balia biso pe mbongo poto kukana Yakanda mama yaka tozonga na Yakanda ndeko nanga nakutena mosana nzambe balia biso mbongo balobike o exactité Yakanda ye moko mosala très attention na ba compte ya lukuta olandela bien avotinde loko avosala mouvement ba compte ya mabe eza tellement élevé merci beaucoup maman nakoya maman tokoya obo musakoni Yakanda c'est là
Capage TV. Capage TV. Capage TV.